congofrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Bonjour chers internautes, merci encore une fois de la confiance que vous nous accordez à chaque fois parce que vous êtes en train de suivre votre site préféré Congo France avec votre journaliste Sarah Ramazani La Chanel comme d'habitude. Je suis toujours là pour vous servir, pour vous divertir comme d'habitude. Alors je profite pour dire bonjour à mon boss qui me suit en ce moment, José Didi Dipumba, et à notre manager Junior Bookson Bukasa. Na sponsor officiel ya Sarah Ramazani na lobaon Ernion so Jires Mabiala garçon moko swag na kata Londres hein maman Milinze mana London hein mère très ma potre hein donc ne bomo na boina pembe na ba artiste donc mi ko na tambola ming na ba artiste donc vous sentez que ba artiste ba pembe nanga le long en tout cas na bi mois de mars il faut to lobela ba sujet pour ma me belezo kana kini bino bata poto boye bati donc Congo est comme donc e baluki boy eza na position za quitter donc il faut to sala ba débat to lobela ba sujet pour comprendre makambo ele kana Kinshasa. Alors sujet nanga ming ya lelo eza par rapport mibali hein na ba basi mikolo ba oyo kala te problème eza nini mama na likambo eza awa mibali balingi susu ba génération na biso te ndenge vrai tonton mo aza pembe nanga au moins concordance c'est simbi ma linganga te ya préféré ba tona ba pesa ki mbongo siko raison ba so pesa za nini ba fille génération biso to leki bisenga na yo pe lisusu bola mi pondu na ndaku o kutana mobali na chéri na poka boy chéri bien des aboyés hein tolambi pondu des aboyés quand na Thompson des at so nous oyo kisabiso atoza na passe wana ndenge na famille na bino okola kisango boyete babi baleki bisenga okutana lelo $10 lobi kuna $10 kuna $10 bango pe misana Kinshasa awa moi pasi donc bakoma préférer batu wana basala ka bango bazala ba fula ka bango hein o mara garçon soit garçon boé en tambola ti danza au santo bi mutasala ka été ba fi babi ba raison que c'est bon réponse so ba ko ba bango lo monte ba ti ko linga donc ba mike o linga na ba pesa ba malédiction ndenge bango ba lobi donc le sujet na biso débattre yango wana le bino pe boza kuna so bona posa ko répondre bon moni quand des vidéos to postarat ba commentaire na bino et ça abiso bien to ça na présentation hein toi mupandi to bana ba papa talaka papa imbango ba banda liboso na biso to uti na mipandi na bango to bana ba papa. Bonjour, nous présenter Flamme, artiste munene na Kinshasa. Bonjour. Boni. Ouais, très bien. Alors toke su mupandi na éviter so webe longo barde kulukuta toke su mupandi. Bonjour. Boni. Bien. Les gens ils n'ont yo kanila ba jeune maman les abouelo ba basi bokoka he o ya loba kaneti na film toki mupandi na Italie artiste comédienne ya Kinshasa Africa. Oui, lilongwa linette singa na posa ba mone misu na ndenge lala lilongwa linette Sarah Ramazani nous apprécié bon nga Italie actrice à Faran ka Italie bo mona raye mo en personne toi na débat makasi c'est que faut bazama okoka na lobi ba yembi vie na nga yembi zala na mbangu wewe aza na mbangu te seki mabe makasi. OK toke mupandi hein moi ça mwindo Bercy artiste et comédien ya munene. Ouais, bonjour, na pesmino stumbote. On est pour le bana tendresse be. OK tendresse on est ko sa caméra muna. Bon, na pesmino stumbote. Bercy yo hein. Muna yo. Yo sa na tinde lo Bercy na bujwa le so bomote. Polimbisanga pardon. Donc il to makasi alors to bana ba mibali bino bozo tomboka mikolo bolingi na bi Flamme qu'est-ce ngana avali bona mabe hein moni lo lando zo sala bino wana e go sila lelo ngape na okota likambo Bon likambo ma yango bengilinga mama Ramazani tika na tala ramuna mobala mwindo hein babi meti noir no yonde donc likambo vraiment na posa ngane na lobelango moni biso ba artiste comme les to souffrir na kata ville Kinshasa province Kinshasa par rapport à ma fille ba biso ba fille balinga ba tata mabumu minene wana ba ndoki po bana ba mbongo akopele pe bolanda ba mère te yoka omoni idéologie ça ba fille bazolo ba ke bana ba shida ba comment biso ba shida te shida arrêté to bimara na yo obimara na tata na pia ko mbongo to shida to anenge mako kudungane na damara oyo na dame na mbongo na yo mais tata wana sansi oh oyo mama sansi za mama internet oyo mama internet ngana artiste to bimama sansi
na habité on a biso ba solo ba neti bango baza boy bango ne ba tomber ba victime mais tika to ba na bango ne ba boye a père moro boy pour na moi prado na ana moi rav 4 na a bosani ke biso pe ba noronde to za na avenir to comme ba père wana to comme na ba prado mais au moins na raté atala flamone to la ne lobby to da même matembele yesi ko zo ba te ke tant to lingi mobile ba bi parité c'est quota. Il y a des fois que catch pendant les canaux TV, n'a bien bien. Faut que les body na les bien na télévision. Mais tant que mon avis passe à famille na bango. Kozanga noro na ye. Kozanga ba tata mikolo ba ko bota ba fille, ba ko préférer mikolo bota bana basi pour ba ko ba commerce. Donc ne ba vendre no mona ba bilo ba beti et puis na habité donc en tout cas biso to linga ba merde. Toane na ba fille ba comprendre makam. Aibi ki artiste fona sala mobile na azala bien na miso abatu. Mais bango sko zo la intérêt pas mobile. O ba linga mutu pona intérêt. Flamme to ba vérité, c'est ko zo ko kanoté. Pour ceux qui moi sino asengo mbongo c'est tout à fait normal. O pe c'était pour ani. Koko kate na ndeni. Ko pe c'est mbongo occupé moi. Na sala re mbongo que nous a pas tata na pesa ngo na kokete na ndeni. Muto ba koka ka été c'est que faut boyanga déjà. Mais yo to vivre na yo ezande ni kilo koso infidélité. Tout le monde va perdre ma mère na biso tant bazala toka ba histoire ba idéologie kala toka ke ngata tana bino na linga ngam tangisa université le père a kufi atikeli mère ring biso to ba témoignage wana mais lelo siko tuna bangonde ba fanya ba mi balé pe na ya tangisa na université ya oli maman ko ka deba non to comme na barade te po barade lo ba su ko leka oyo non to ko lo ba ndenge ndenge za boy réponse no ko nikila yo ko tangisa mutu na université za trop dur. Pour tout le monde a pu belé batang c'est l'université ba pour lobby pas wanga no besoin moi ça niveau na été na rosa li sananga tout compare on dit manga te eza nango aide to boité mais ba jeune lelo quand ndenge ya utsolo bana zongisela ye na ko sungaye na tangisi classe lobby petango hotel mabi tala shida na mbongo neza yaka patang sana bzela ndake pona intérêt tang sanga kasi yondo za moi sa vie na ya za vie na ngate aboyi nenga siko ndenge bino bo zela siko ndenge ibango bosenga bango babi bobo lekisi bisenga bisenga te za normal mobile il faut ça sa mwasi na yo tant to linga na bien sûr il faut to sunga na mbe plupart faut mobile inde faut sunga mwasi non que moi ça bando ça mobile ta bible lobby yango mobile inde faut ça sa mwasi te mobile za halikola ya mwasi ndenge ezala toke na mpana. Maman Ramazani, toboité, hein? Mobali, azala toujours likona mwasi. Mais pour na garçon elle est long, on a bien ba garçon, ba garçon. Hein? Pour na garçon le ba c'est loti. Ba ça bien capable. Garçon il moko ane loti. On se rend compte que nena boye, nana besoin na mwasi fona sasuki. Fona tsamanzaka, fona sabo. Si na ke côté demande pas garçon, oh non, nga kutuna na mbongo mo bona lingana beta moi chez moi boye c'est la sima. Mais oh yazo ba père wana, ils ont peut-être que faut linga père mo boye non. Donc on tonton mo boye ki ane bien. Oh mon onti. Ah ndina bona ni loti. À quoi côté bona poche non je te OK bien à tes fois je te rappelle, taram ko comme na ba système karaba. Chombo na chombo. Mon otinda boye au moi 100, moi 200 au sauver nango. Mais garçon yemoko ane lokote. A o salate, a o debrene pas maman na bango moronan. Ba garçon le lorsque yebisanga quoi bon au fana ba garçon. Ba fainéant. Ba fainéant tout à fait. Ba fainéant. Toke pas parler. Flamme ko bomba na bi kona sandu. Loba. Tala. Tanga bengi ba garçon, hein? To me gempe ko différencier bon mwana. Yena âge ne fa linga na tata bango. Mais moi si c'est à kolinga net mukolo lumbu ya papa eza lipamboli pona maman mais en malédiction soki tanga makimobana balanga ye wana za papa etanga makate omoni biloko ezoboma ville province Kinshasa tala soki déjà moni mwana moko akomi kobima na tata mobimba eza vie ya pasi ya wuti na ta famille na bango bozela pardon te kono mata si to kena ba tribu mo boye to kena ba luba to loba si to te ba luba mwana 15 ans mwana 16 ans a ba un vieux papa a ba 40 ans mata sko loba to benga ngo malédiction to nini wana ba parents va permettre oui ba parents va permettre bon point te nga se pe mutana na mbongo na yo bino nga na bala yo falo no boyo ngote no ndima na libala boyo to no boyo poignet siko nga na comprendre na eloko ezotungisa nga mama Ramazan moni to ko mobenga ba papa pona ni mutu mususu pe a rosane azona e mwana mukie mais selon quoi ndenga zokolela oui surtout baluba bana na ba kola mingi akuta parce que na mutu le roi Italie boy le roi elle msungana écart à 10 ans ou bien 8 yo benga kaza papa nanga non asa
papa, c'est mon chéri à moi. Eh, Indi, Barda, Bimi, c'est Obomaki, Bomaki. Biso si de comprendre biso si jabasinde bala kinzala basi balela olia to na bandolia former batata na bango banoko na bango banela ba mibali nde se lora otolo ba moi si facha manzana ete manzaka on se ba mo plaquer sur sala nini implice une Baksa boti. nana biso ke baksa On a 21e siècle Bardé. mama yeso moi si mo ba lule pache manzaka milai Mona nini te mona ke kabarate premièrement c'est que moi si na yo il faut boya yo mama moto lo bengo c'est que donc hier on peut ça moi si mbongo te papa na singa papa na mbongo manzaka dis-moi siko Ramazan oyeba ke bolinga mbongo ebele kenda musika te ba vwe bolinga besko za mbongo ebele na lingo to kute mon ju descendre de la pierre maman yeba to ki en soit 10 mètres te to suka nsoka wana Nagi bino bolinga ba mère on a pe bosuka na bino nze. Bino pe bolinga ba mère, to ba vérité. ça c'est le mot ngala ta mama kolo na jib mo le to benga fimo so to benga ka Mais na misu no na aotema. na le so ga otema pour la mission na olia mission nga ala na ka te makolo ti Maman, si papa mshwa papa na continuer par mais papa na clim mezo bete asala mingi te abike yo oza contre ba fina ba yaka. Osokuta na moi sabongo, Bardé ninga za boye, balambi pondo balambi matembele, musuina kwa ngezoza. fi mshwa u bo sola no beto ba boni akomonda comme soneti mbunda ay ba so mbongo elala ba fi alelo ya omoni biso ya moto mo kima biso Sarah, il y a de filles et de filles. Pour ne tinga na abo jamais non que salango. Biso nyonso oui. D'abord ite biso nyonso mais il y a de filles et de filles. Tant on le la baba fille wana et ça tenengo moni biso boy généraliser biso ne so we za la bongo mais et ça bongo te peut-être yi azabonga na bongo te. Nga mondial te. Siko batu muso ba bi basala on ndenge ya propre. Muso basala on ndenge sali. soko ngoye babango bazwa fête ebembe au moins bonne bazala mukimke bonjour collègue les gars pas en pamba emplacement ba za mabe agitation pas en pamba wa sega au moins tous a bolingo so la ninga matanga to na fête yeba mitsonga za aveugle yo mto mona pom de simira entel afani una mutu nangi entel afani una mutu nangi wala komika so Clovis aye yeba nini na bombele tout ça to kufela biso na bonso wana ba ko magiter makasi et puis maman Ramazan na kala to yebara mibali nde ba na to ya kindumba ya makasi Siko basi bako bon, basi balo bibino ndebo lekisi ndelo yango ba pe komi ko fungola te maman Ramazan permettre na fungola le problème c'est quoi omoni biso mibali photo yiba fille faut ba yeba on a kata ville province à Kinshasa musali misale comme il passe je peux étudier naza étudiant na 6 classe on comprend na jouer pe ba diplôme nyonso même musale mon na te mais nazo bunda nazo luka au moment où on a préparé fiancé na ngai a manqué un respect parce que naza nango te pour que bon tout ça ba tonton to longa ba papa pour moi boy ba papa tout ça ka ba tonton lo kwa ba génération na biso ba flamme boy voilà ba garçon te ngami ngala tonton besa garçon. voilà tout ça tonton jeune garçon à l'année Bino bolobi Bino bobi ke donga ba papa. Na bien kitina nga. Oh non, bino ba garçon ba komo linga ba maman. Biso ba jeune fille de komo linga ba tonton. Tout un répertoire basta mibali. Ce qui communi à téléphone on est dominant. Comme sur mon téléphone. Ton offre sur le téléphone ici. basi mutu bana basi mbaba bo mamukilo boy bien monter WhatsApp Viber Imo on remarque zela te maman Belle bazate. mi belle toi na kata Facebook toi na kata ba nini WhatsApp Imo Viber. ba réseaux sociaux toi na posa to ça la ba faire on s'en prend yiko na lo banana loko to tena ndeko pardon ndaza boy ana fiancé na ye to par exemple pour exemple ta tonton ya za garçon to par exemple nenga za boy a vivre na ye pardon la tanga sisinchiki a luka musala est-ce que faut ayiba pour na ye te on en a liboso mais tant que luka musala il y a commettre infidélité pas moni tonton par exemple ta tonton à moins que tonton moro boy personne a souffrir quand na vie na ya za la quitter malama ka bon on est na za boy barda sum ta niveau na ngate yo ga bingso ba garçon pour toi sou ba ta niveau na banzi a sum ta niveau na ngate il faut tonton wanande ozo comprendre yebisa ngasiko tant barda la reçoit bana basi ba refuta nini masumu nyonso nozongisa nzambe kuna bible yo mo yebi bible nzama bi kozongisa babi kozongisa mabele mabete nzamba ati ngana yaza bo mibale wa nyokola ngai funa nyokola mibale ba yasima Wana ezala raté comment on ressent en poigne c'est quand on lingi mo sino te bona nyoso to ozongela mo sino poigne mabele mtasalo mutu mususi ozongi songe pa mutu musuko ozongi sona ba inconité bisakana et ne mo la bi to ngalo tsa bisakana bunga bisakana elenga Thomson eza mutu elenga soso za makolo
Et là, on a bino basi. Et là, je peux savoir que tout c'est ça, moto. Qui nous met basi bino wana. WhatsApp, téléphone. Ya boy. T'es moi qui nga zalanga bikok. Ole la. Talon met sur téléphone. O linganga te. Téléphone bon, yo mo vraiment dans nos caméramen. Hein? Talon no téléphone na boy. Bon, ndeko moni ba on a plateau. Yes, on parle sur téléphone ba on bazan. Oh là, est-ce que vous commencez à comprendre sur téléphone? Bino lingi via Lix. Moi swag, surtout moi swag voilà. Surtout le bon mes moi swag, ba fille swag. Ozo on prend ba fille swag, alingi, abima, atama mbatimo boye kata mfumbo so bani. Maintenant si go tant on est pas John ayo, besoin de destin on peut préparer bino mbale. Téléphone on a faut penser. Mais que famille peut influencer ça. Famille peut influencer ça. Famille au moment que moi na bango koli, à comme le niveau moko boye, alors be souiller. S'il te plaît. Na bien. Tota même na bandako. Na mibali na basi. Bane ba matcha to ya kindumba. Zela, to ke malembe. So j'ai bien ma biso mibali na basi. Est-ce que nous fana boyo ko fana papa bino bon? Oh là. Papa. Hein? So que nous fana ko fana chéri no boyende msusu. Mami bien papa. Ton o ba papa siko yebisanga. Na fana papa ndeni. Oui. Na saki molem so vimbisi o tcheblo mo ma beba bombe. Là au bimé va molo mo santu. Là au comment place mo excuse, on a se changer. Là au bima boy. Habillement et ça problème tendenge moko bino pe bango pe balata ba fashion mola ta ba fashion bozi kale solo solibanda ngande na lati bo kale solo solibanda te papa na côté église bien nanga no na to église sona lo ba oh là caméra maison bienvenue oh passer no comme arabe oh chilo na bomoy on ne pas ça comment faire dans le passer ekima nako omoni balobi bien que nzamba talaka motema talaka bilamba te soki eza pona bilamba nde bele bakota lola te pe mingi kutu ba oza ba konza likolo eza pona biema te et que ça appelle boy ndeti ngane na boy ma maman béchante ML la grande artiste na lele fort hein na mi benga don abenga ngala la fille de sa mère ngana la fille de maman nga a mais c'est nga boy oui je suis la fille de ma mère a mais c'est déjà coutrement boy alinga don alingi Laurent aza moi l'artiste na ta ba façon donna sa ba façon mo boy ndenge na ye donc donner sa chapeau na ngati na bimi boy chumo je suis très à l'aise et pas la biso ba message na boy na za na à l'aise bien sûr mais na à l'aise mais non tant on ba makambo wana que obimi boy non na za na hypocrite il y a aussi de filles oh ba ça ba hypocrite ba ça ka hypocrisie quand ngol bi bon mais pour na ngala lo bi maman déjà yebi les gars bi mané bon azala complexé azara na boy population yo so okende. Obi, et le réseau bon ma fille trop, ils ont ba confiance au ba maman bon ba pesa bon. Vous comprenez? O ka bena maman mo mukolo. Mais azo permettre moi ni mora la ta mabe o ko séduire ko bana tato aboti non ndako. Ils ont un garçon moko loba ki boy. Que Canal Sat pe ba série et go baby sa Kinshasa ya osarnate po bizele nyonso wana ba fi ba komo zona ba série télévisée. Na lobi Ramazan, s'il te plaît. Ndona ka chose. So tel là va couple na basa mbaye na za pour mo bota bibali bibala pour mo bota makala biba fie belé ba pour mo bota pour ni bilia leleki ayepa noko aliaka ayepa na ngale lo biso to lela nzamba zoka moi singa dépenser akesu to asara boy le nzamba pas ka kolela mibali tu comprends na pino confusion bo salate tozonga même atana ba bible atana ba takala hein na bible boyoka ba moi si moka bala mibali combien. Bon, mibali ndi babala ka base belé. Siko songa mubali. Hein? Na zui deux femmes, deux trois femmes. Des fois moi aussi me faut zwango. Non, on est commis polygamie et commis qui ndumba donc pas moi c'est commis adultère. Donc faut pas comprendre. Moi si à ces mesures en dernier monter na mubali. Tala la base ba chiva sala biso. Moi ça roza azara lika ngone moro boekala. Comprends? Bakabo lika ngo ba yo kutana. Yebe sa ba ni mubali mususu. Ma parvenir aux lika ngone na memeti na ko sige. C'est l'une la même chose pour Nabino Mibali. L'équipe pour sa mobile pour Nyo Komineko, bon l'équipe a des arbres aux sangs penser à Koliane et Komela. Mais comme appelle le lopa a commis pe Mutuboe au petit yoté. A commencé au niveau na. A commencé banaya. Ake bala banaya pour mi ko ba mi bala komi ka bongo so comme na mbora ake bala mwana ya. Oh na ke bala mwana espenga le
kuna na Paris tala no makamwana et ça na société oh poso na bina soka fina biso te amonika yo na famille passe to produire lo te madame na luka muto azana niveau likolo flam ngana nina lo belika moko et na garçon moko boy eza réalité c'est comment a déranger on nsela aspect na biso obi ke ne to ba fi ba komona ta na Kinshasa on dit mateke wa uti ta muso na famille passe pour ba fini so komona ta ba onka bien. Merci chez nous facilité biso to ni ala tsa biso to ta moso mitakati ne nota mona kala kasi siko au moins ba garçon azolinga yo akomotunu outi na famille o kombo famille na bino ninyo akomotuna na kombo a joindre na kombo famille après comme isusu o sala ninyo o tanga o sa ata ba intérêt moko boyebi que plus tard moi no so assisi bon assisi classe papa na za kombo boetel neti na nga mona despembe mona na funa linge pona ngete bini boko ba jenga so boko mi bongo ezala nini c'est comment omoni likambo ba goût na ba couleur to likambo ya choix ba discuter te pona na sens nini. Tant on a moni d'abord fille, la première des choses n'a juge apparence. Moi na mobali nyos, a juge apparence à moi si a oza bataille moi singa na linga ka. Tant moi il faut aborder na ko bala quand même il est traité. Ozo on prend si réellement na tanga. Ko linga ka. Là te oyoka te na yebisa yo. Na roki jamais ko bala fille moya sa manière te ndeko na ngauto loba. Moi na mobo ya ba côté kuna to kotanga ba côté te. Ozo on prend. Sikoyo tant on a ligné tozo vivre na ye et le salaire que moi en bal a manifester que ingratitude na ta vie moi na moi c'est comment. Moi na vivre no sa Ramazan. Bou, you na passe nanga oling nanga ba tonton, ponga na garçon. Ozo on prend. Toi tu crois que ta on na reçoit. Na reconnaître. Ba papa, tonton. Ozo on prend. Tonton. Na tuna na question. Et puis siko yebisa ngai neti ya zape na boye a souffrir na fille yana banyo kwami mais tant banyo kama fille wana manquer ba respect na miso batu a respecter te na miso batu a considérer le kwa mobalo bakosa ne chemete il s'est fait siko ke abongi ba dette morale tel que ça na mutu na ye c'est pourquoi moni ba réponse to ba résultat oza ke non muta souffrir na garçon moro boye mais asundolier flam ngana lobino na batu mususu pe a souffrir mobali na kangé na mabete a oza toujours reconnaissant vers fiancé na akuta na mwana despembe alanda te akuta na mwana nani alo bate na bien ndesi terme ba basi ba loba o mo gender o shida nga mo benga mais shida na bien shida e arelo ndesi biso ba mbali e shida de bula so nda sa ozumo eloko o basa ko so shida mo benga bien shida bo suka ne kaka apeso lo meya to bo kena ba place musute e sika yo chaka so o zo benga tonton na koko tonton as ka tonton Olo basoki shida liaka to liaka. Shida pa liaka. Na mo resu shida te. Shida te. Shida zara ko shina kozo yoka non et ça bongo tini tonto lobby. Au moni shida to comme ni non bon ça garçon pardon na bosani garçon. Et ça des garçons lobby bo été. OK maman. Shida que moment mi susu basala têtu. Na lingi na ngayo te papa na lingi yo te. Oh mona oko tolobaka ngana lobaka mbala moko o comprendre azu numéro de téléphone on a un numéro de téléphone na Facebook na bengi papa na lingi na ngayo te ko benga ngati mais à cause insistance non atika na CPC Italie tendresse nzoka nini na kenga morote je peux pas aller seul na ko sala compagnie na ba camarade nanga na ko sa compagnie benga tendresse Italie qui boleka tu ba garçon bazala bo babi so na bengi 6 mois ça ina 4 copines c'est qui azo china nga ana lokote c'est que ana mbongo te mususu kutu sara akomono kana musika tant que zo yaka mono ke non na benga ke ko yaka o s'étendre ko ya yo moko bon a mona au moins 2 personnes 3 personnes ya ako ki mape aki mi pe akangi na téléphone c'est ka ba intérêt mususu ke basi ba moins sérieux pourquoi ba bengi yo moko ela ngulu pa ba so za bolima mutwana ye bien zo china shida be akota ka yo peti Ramazan na batu te muto balinga oya yo moko pona bike wana za chéri na nga tantôt on a memele bato la muke soni wana ezalanga lokwa na lingote fona eloka na bato bele pona la pisa ya mbala suko luka nga lisute Ramazan excuse moi so saka na bilonios tout Ramazan je m'excuse na komate na lobby Ramazan n'est-ce pas que nous sommes na plateau biso tout to karate ka ba petit vient manger. Oui, la petite vient. Voilà. C'est que tant on est dans les 4, lobo yana 2, lobo kuno yana moko, lobo kuno yo moko siko. Donc récupérer. Car l'argent est son maranionso. Là, on moni alo bashida
to comment autant on a préservatif na poche so peut venir démonstrer ça peut démonstrer sur mon La qui ça? La qui ça? Un abat na ta photo bazo ka ba fani. La qui ça? Nga lingaka emonana. C'est bon. Au moins ni zaboye. Ba capote comment autant. Au moins ni surtout qui na ba bar, surtout ba couloir qui mbuta wana. Ba bilo comment le kana en live. On se comprend. Tant on est chida na ko singa pe 2 minutes. Keba malobe zali ba 29 vipere zali. Yo récupérer na coin. Maman je m'excuse hein. So kana tumbi bango casier na bango ya mixing na kite bango ga. Comment tu vas bosser na fio? Bossa ni kutu ke na déplacer na ye to so mantaba to so mama ngulu to so mama nini. Nani petit nga biso to mama biso ba artiste to mama petit na lo na ta sac. Donc flamme ala que ça la éviter mission de protéger. Ne toi peut-être que la fille ba moins sérieux ba bimarna ba tonton biso ba garçon. Munanga la kufila. Ko nga na ça na avenir faut na se protéger. Donc petit na ngata baro kuna. Ça va na bien. Talaka dégâts ba fille ba la. Film sou beaucoup tane na boîte. Et il y a des films sou nga mona, ça te va beta li solo. Na boîte, ayana mobile msu a des eza leader mo ya mission salé lo kwana. Na temps ko mona été. Tanga te papa. Oui. Ayiba moi ça en tout cas, ta dégâts ba si ba yibeka wana ba kepeka na iono a boîte. Ba saka ne wana. Dieu na là accompagne mais moi ça ndo pisse tisi ko zo ngata ba mettre ba chema boko boy. Pour nous ça c'est moi c'est ce qu'on a biso na bomba ne bina ba za boy. Oh là. Moi solo bela. Aza chiel toni. Pour c'est normal tenga na ko sala ngo. Chiel. Na mobile pas aza chiel. C'est que aza qui menzela mo. Kaka ki star wana. Mobile pas aza chiel. Parce que yo moni fi wana azana mwasi na ye. Yo robenga pour la nuit. Oh. Mobile pas aza. Na ye boîte na boîte na tonton na nga. Sikona mona garçon mo boy. Abis aza star. Dans fianga kaka ki star. C'est que fianga kaka star, c'est que la fille azana etiel. Na garçon ana pe o elinga ki fianga za petiel. Parce que mona ka na jona. Mibali bazali. Ba chela mibali balali. Ba chela mibali bazali. Ramazan. Yo so les gars ba omoni mibali bate ba cha boy. Tanti ngaye. Ramazan. Maman, je m'excuse. Mobile nyonso a goutaka, a testé. Tanti je m'excuse s'il vous plaît. Ozo comprendre. Aïe, mobile c'est banaka za ndumba po bala basi 5 6 7. Yango bozo mutu maka. Yango bozo mutu maka. Mais siko, yo si on mona to tamola na babar nyos ana ba terrasse na rata Kinshasa awa. Na ba boîte de nuit to kotaka. Et si on mona tcheli moro ya mbala tellement ça ki ndumba, basi bazwa kai, basa la raté. Rien que ba fille kaka. Omoni siko za nini? Omoni basi baza tellement le koso bata tellement ba complexé. Akena mubali aibike Johnny na bimine besuka $20 mais amoni artiste et musicien aibike nena keboye ayebani pona ya sala ka kombo ya zo pesa na nzoto pona kombo ya mutu wana basi ba aibite basi bana to ya kinumba moko donki na pas comprendre surtout bala to komo ki na rosuka aibike to komo ki na rosuka aibike misuze ki to makasi me tande ya lobi wana azolo ba pona basi pona biso bango siko ba mama ya bato bakenda kolinga basina ba mama omo ya mama pe ana banda basami kolo na ye mama mo boye donc ye peut-être qu'il nga mama mo boye donc azali kolo na ye siko oya bango esala bango pasité poni balobaka ke pasi ya basi et soir koleka ya mibali pona nini oya bango mo balinga ba mama mo boye mère wana yebani mama na zana asala kombo na mokisa boye bokabona na bino ba tonton na ba mama ba tanti na ba papa bongo na ton ya grâce te ngano na tikalo bimana mama o alinga acheter ba jeune mais ba mama basi balinga o te boso linga na boy na ngoka makasi basi ba sepela na yo mais no bien ese loko bala so ba teka o mona ngote o ba bina na mbongo tese wa kabelo est-ce que pena ni to za we ba jeune garçon to apena boy to ko bimana ba mama bim wana yo mtolo bengo yo boy yango oh flamme akitisi ba ke tolo ba vérité Malembe, tolo ba vérité, to za clair. Bareni ngozana flamme ngozana za conscient ki ba génération na bino, bokomo bimana ba mère. Ngana sala ka musala. Yote, mais na solo bila mibali nyusu pona ebike to andenge moko. Flamme, comment rekote la makasi bongo? Ngana tambola na souve ka lumière. Yoka, ngana tambola na souve ka lumière. Natambola na président Pharaon, natambola na président Kikei, na mona jamais. Muni débat to aussi ça rôle loté neza boedo. Boebi kandege émission ezalaka ton à temps. Hein, ton à temps donc to rokoma pendana ebi ke to continue ngo. Po lelo na boyi na boyi bitumba. Po telema boy pou bo wandi bitumba. Ah, bitumba te to négocier ka bitumba zate.
talomoni wana wana sikoba komande non wana ezaka malédiction ezala te bibi ala bango bana nini bana nini flamme malembe lobike tantôt nga na rôle nga vie na nga tozana écart ya 10 ans na robenga vie parce que tantôt parce que aza mukolo nga na écart à 10 ans mais toza moi sina mo ndenge mo pa lobike ko kozela bebo abotami sika tia kola wana bazana écart en combien batoto pe baloba c'est que exacte que ba papa bébé wana dawa bébé la ba récupérer ok Zambe merci bilora mabese pola wana ogomolo mabe tozo ebate je me pose la question soki toza susuna torobala vraiment netinga pena na beso na botaka na ngata nanga bala te parce que ba fille toza na poso tozwa batata si ba pandi bilibiso bango ba baby si ba bois de vitesse news donc oya pena bo tracté dans mutuka moko beno kaka noko dessin seti te mituka nyonso baby te neti Sarah Ramazan eza intact eza intact nga kutu na komo kobanga pe ba tonton mingi parce que bango pe ba bimina ba mama mikolo le msu mama na pe azala misala na ya mabe tango bimine a détruire yo libabe wana e ko zwanga Italie nga batu innocent ya batu biso pe tomo banga le msu to komi le msu pona nga na mo ba ke mobalo na robala seke nzambe nde Alexandre ngo bino fibo so malédiction plus pure parce que bino bokota esika yo moko bimele siko so kote ola to komo ke na suka barde ya su lomo na minute kendeka face à Fikine otanga comment face à Fikine talaka ba couple efanda wana soko mona ba mama na ba jeune mais au moins ba fille na ba maman na ba jeune babata marabarde tika la tokomo ke na suka to clôturer merci flamme pardon elenya makoso na mukuwa mais na mikuwa msumu tako buku tako te buku mine fois bo na fulu mbwanda lorota ok tokomo ke na suka pardon merci na ebi ko tomboki makasi siko to clôturer mission bolo ba hailo ba moko to kina ngama garçon pona bino te yoka kasite boyo kani to clôturer émission siko pona bino bolo bini basi ba komi mabe to bazaka bien to bazaka sumala muté bon ndeti pona bino basa kin là nazolo basiko itaki ngai flamme mongo biso basa kin ba changer comportement bana mike bazonga na aspect ya bana mike sur daki na moi noko na yo mo bon non vivre ne besoin avenir ezana continuer tika papa ba to boko la bande ko na parler ozo comprendre mais pona ba noko na ndima te ke ba noko ba bimana ba mais poto mona pe ba ngote lo ba mara mais to mona côté la ba ngo flam to komo kina ouais bon pona bon basi misu bazana mon père bien ya mité ya malamu mais misu so ba détruire yo na so a otiko pas même a otiko ta mbuma la gomme ndakei ba changer comportement ba place ni ba kine place ba chalo kolo biso to za biso wa ok mupanzi bolobini mibali ya Kinshasa oyo do perte to tikarara pona ngai Sarah Ramazan balobi to pe satanata en plus nzambe kande mokonzi nda yebi en tout cas flamme dans mon débat où il y a musika makasi mais au ganeta au monde il y a mutu ya ngana roloba pose wa mobile assuré faut que ba nzambe mobile wana e banzambe après ya ra makasi to ebité date bimala so ba faux caché mais on roloba ba caché wana eza na ngo débat italien azate ke obo raisonner o wana italien azana e bien to lingara na biso ba papate en tout cas to lingara mobile a monde kaza niveau na biso eza o bango ba raisonner wana teneti ba souve lumière aza jeune garçon et ate kaza vie non mais tant que l'écart il y a souvenir Italie les msou écart c'est à moulay mais yango lobi que ote souva za vie Italie non za papa ta za vie nanga par rapport à âge mais na bolingo moi na za raté papa za raté. OK merci maman Ramazani vraiment pour nga na to continuer émission ngo pour nga na loba que bon ba fi ba comme linga batata bwena bo pour ba garçon lobini ba ma beto malam ba garçon pour nga bo silikate ba garçon bwana bino mabe bo silikate ba garçon bwana mabe nga balikamba libala nzamba kota aneti kilika bolingani bino mibale boye liboso nzambe apamboli bino afongoli banzala bino tonton mo bolingine ngai tonton mo bolingine nga tonton savo linginga to kieye pa nzambe nyoso tu papa nzamba apamboli biso to seni to kina biso ata za mukona nga te 10 ans ata 12 ans tonton ane tonton. Ok, donc on a su comment banga nona numéro de téléphone artiste.
Ok, merci. Oh, bon, on appelle Simboti. Na ma maman que j'aime bien. À sa cadette, ya basi kitoko nyonso tu ya mondo. Donc ya ne mutasuka. Donc il y a une mission sur notre liboso. Mais il y a une mutasuka Congoli, la grande artiste chante ML. Na peso ba gros bisous à ma sœur Espérance Ngale Espérance na peso mbote. Mangana Glodi. Mon grand frère propre na peso minino sumbote. Maman Shagi. Numéro téléphone Maman Shagi Sharoufa ba mbote belé pona o. Numéro na téléphone ba obo CP na nga mingi na émission de l'équipe 089 plus 243 089 52 54 156 085 63 63 326 89 52 52 156. Merci. Ok. Napesi mbote nanga na maman nanga ngala Louise aboti Italie na kati ya Belgique. En tout cas ba gros bisous maman aboti actrice Italie. Ba gros bisous à Danze. Napesi grand frère nanga Marcelo Kavwanda balobi ye collé serré kana Fabregas balobi ye sentir à merci noir sans y vraiment m'appeler. Napesi mbote na petite sœur nanga cadette na vraie chérie Christelle Mwamba. Ba gros bisous ce que vous sans oublier maman Mireille Kapinga mopanzi ya papa Isidore na Bruxelles. Mabangele ki numéro. Bon numéro nanga ya téléphone eza 00 plus 243 89 95 66 935 89 95 66 935 084 0 740 276 84 66 0 276. Sur le bibi d'engam dans un dérangement toqué flamme. Ba mote no na numéro. Ba salutation na ngezara plus na bateau balandi surtout na bateau merci pour la correction na bateau batali ngai o bazala ki vraiment bango nyonso wana na rate internet pour na Olanda biso batu tout au bolinga Congo France en tout cas ba merci à trop o eza pena fréquence moko bo CP la Rolanda o ndima Rolanda en tout cas ba mbote na bino ya mingi na batu bo CP là sans oublier maman Shagi Sharoufa na pesio ba mbota trop Fanny Chimbalanga petite sœur propre Trésor et mon bon frère propre Chiglu Tadila na pesio mambo théâtre plus 243 89 555 27 34 plus 280 plus 243 89 555 27 34 ngaba mama te pa mama obenga yo nga pesio mbote na ata ba mama ba bengi ngai ba kusunga ngai mwana bango le samba mama qui nda musika pesio mbote na grand frère na Junior Kulukuta rata Paris Lolo grand frère na monsieur Chico Mamputu plutôt na pesi na pa Jean-Pierre Mukoko famille Kulukuta nyonso pesa no numéro to banga mama bengo na pesa so pesi comme problème 081 28 18 429 081 28 18 429. Alors, tu télémi pour te clôturer l'émission. En tout cas, on a vu que tu téléma barlé, tu as vu tout vana. Dans des aboés, tu sais pas le makasi, tu sais pas le makasi. On a vu que tu tranches c'est pas le makasi. Bah début vous allez. En tout cas, moi en mars, débat. Na artiste, il faut l'obé là. Alors, merci beaucoup à Jires Mabiala, sponsor. Ma mère Milinze ma Londres, ma mbotene belé, Chico de Piolani, vient en sola qui toko, drame la mère, l'homme d'affaires, Nakata Monaco, Mtakangi Monaco, Yewana. À mon boss Didi Pumba, à notre grand manager junior Boukson Boukas. Et bah Boukas. Réalisation Tozagina Tracy Pro, la même magique, Mouna Cédric artiste Mobala Mwindo, Fanny Bongende, la poupée de Paris, la personne mbote belé, bayo, et bah dozo kanga boé, Kito Makasi, bayo, babi bino so mama bisote. Congo France Bisona bango bangona biso bisona bango ekara molai France.com site ya Tolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko Congo France.com